Merci. Autour de la question, oyo batu musu batu na rangate parce que na mona ba question ya théâtre ya ba émission internet zo ngaka. Nzé ba préparer mais na senti bina que autour na ba question moza normal. Il a les photos tout les marab. Ah mais question batu nga kuna mais ça va. Concept 001 quoi. Nya se banda awa internet awa. Facebook awa Google awa. Donc Raph Ngindu le présentateur la force créative Congo Promo. Congo ça na force militaire na Congo Promo. Congo Kande le ba wata. Mais pendant sikoyo ba tout bangini. Moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Raph Ngindu Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Merci à Congo Promo TV pour tout au nom de Jésus. Avec Raph Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo Nde. Congo Promo TV5.com. Sans oublier son excellence Raph Ngindu. Ouais, Balobi Raph Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Raph Ngindu, Congo Promo. Congo Promo qui t'orcose net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango. Ski tous na Boston on a Raph. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 ba site. Loba il comment me mélange. Loba. Et ça problème il y a couple et ça concerne tous les deux. Tous les deux oui mais ça concerne tous les deux pourquoi me mélange. Pourquoi me mélange sur la voie. Expliquez docteur. Docteur, c'est l'orier azomona qui est faible. Na mou, na kokelo ote. Expliquez docteur. Docteur, mon ben n'a ndako azokokate. Azokokate makamna ndako azokokate. Ya mwana toye faut trouver solution. Azokokate. Non, azokokate na sens de expliquer na. Docteur, biso so tosala. Ngana salaka, mon ben n'a pas ça. Mais et aka tant sous liboso, attention, pas stress, misala. Mais dès que ça vient là, asimba kanga souté. Asimba kanga souté. Pas stress, pas tension. La vitesse à poto, la fatigue, na mutu na cause un peu fatigué, là je peux pas. Ok, na comprendre que le problème est la tension, la stress, la surmenage. Ce qui mutu a un problème d'érection, il a conseillé à mingi produit oil. Maxi Bien-être. Maxi Bien-être, les alliés produits 100% naturels. Et ça, complément alimentaire. Et ça, la vitamine A, la vitamine C, et ça, la protéine, et ça, produit beaucoup de mélango. En fait, une fois tous les 2 jours, dans Katiwana, les alliés, 6 sachets na Kati, au Komela, sachez beaucoup tous les 48 heures. Et comme ça, la vie 15 jours, c'est la solution idéale, Maxi Bien-être. Thierry Nana Kayua, ce qui Maxi Bien-être était de Moboulou. Maxi Bien-être, ça marche. Maxi Bien-être, la solution pour vos problèmes d'érection. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, bienvenue dans votre émission Quoi de neuf présentée par Maître Joe Mato Penel Mesana Koloba, votre humble serviteur. Toujours dans souci à vous satisfaire bino, tout tamboli tanginchasa, tout tamboli, tout lukani, malgré Azana Tukuti en plein tournage. Mais accordé biso quand même hospitalité parce qu'on a biso pendant quelques minutes pour il faut un tournage pour comprendre à qui on a affaire. Mesdames et messieurs, merci comme je suis habitué de vous le dire régulièrement. Vous informer c'est notre souci vraiment, mais vous satisfaire c'est notre préoccupation majeure. Merci beaucoup Nabino Toubulandara biso na site Nabiso Congo Promo TV5 Mokili Mobimba dirigé par monsieur Raph Ngindu depuis les États-Unis. Big up à toi mon boss na Mesana Koloba. Léo Tozanae, hasard artiste Oyo, a bandi ça fait moi un bon bout de temps. Mais les lois s'affirmer, à se confirmer, Libanda Pendima, va retomber dans un peu parce que Tozanae. Mesdames et messieurs, infiniment merci Nabino, Tosolonae, pour Maramolo Bezali. Briefy la merveille. Mote papa. Ouais, mote makasi quoi, surtout na batu tout ba responsable, ba sœur, ba vieille, ba petite sœur, ba grande sœur, bana. Au balinga briefing na bango donc on est là tout ça bien tout ça toujours comme ça là nous on en plein tournage mais là c'est sacrifié vraiment merci pour nango et puis ouais ça musala taga malgré mouteage dans les lona kini mais au sali il faudra que comme appena dans la obligé kaka tout ça l'émission donc c'est ça briefing la merveille tout côté na biso na vif du sujet tout tourner autour du potene baloba en français briefing la merveille obima kaka mbala mo boete ozana mo parcours à moulay. Mais en quelques grandes lignes, kaka, c'est ma tozo on a léon et nato nasiko.
Vite fait, donc, bato bayebi que préfère la merveille Moutabimi, c'est Maman Balosombo. Et puis, nasa reconnaissant na ba venanga ba major bisade de ba Alpha Bokole, ba Victoire Baginama, ba tebe ba producteur no so onga na tourna bango ba salanga na ngali banda na bimalelo ba talanga ne ba sotalanga. Et menakini pena Maman Balosombo sala ke préfère yebana. Donc vite fait, donc na zala pena na parcours à Moulaïse na outé. Na pur produit ya venanga Freddy Mbalioso. Vite fait. Mais abimi sangate venanga en Afrique du Sud wana ba venanga ba léon odimba mbote ya roulage azotalanga na minute ayebi donc ayebi makamna zolo ba mami kabuya azotalanga na Paris ba mbote be na bango ba yebi benake na cosité ba Ira Daniela ba comprendre que non eza les kamboka na lobaron na lobi pelelo. Préfère la merveille. Il n'y a pas longtemps, tu as na place de séance répétitive na bino na commune de Kinshasa wana en face il y a lycée Kabamba to sola ipena vie Freddy to sola ipena bandeko belé. Il y a mon président, il y a groupe pour place où évoluer. Alors, il y a un leader, il y a comme une vie qui cause. Pas mon abolombo belé, mais il y a mon été. Parmi les soldats, il y a Tanguyo, alors il y a aux alliés leaders. Il y a mon moto, oyo, aux reconnaissants qui a sali yo. Azo bien yo leader. Il y a mon ya marangonde. Bon, on a mon ango ça va retomber toujours. Il y a Moussala na malam onga na zo sala et puis na toujours na sama colonae. Ça manière de reconnaissance na sali mais nazo mona ki na sena nous dire parce que na fona obligé ça charge abi briefing ne leader bon ça m'a bête ya lobby yango par rapport ya musala malamu o nazo sala soko tale le même matin na kini awa briefer azali n'importe qui te aza artiste o ya confirma mais na confirmer penza te parce que nazo continuer toujours ko répéter ko sala mais pona nga na ko lobaka ke Mamba Balosombo merci na yo moko muto cadringa yo muto comme singa na niveau o naza lelo et yo muto lobi naza leader et nga na osala sko effort na comme na niveau parce que Mamba Balosombo na yebi tout comparer nanga naza même pas linzaka banda ko sexa bata l'époque na bavina biso ngadia dia ngadio so moto mo prêtre bave giclo bavina biso mangbaou ba mbote ba président na biso wana ti lelo baza toujours bazo sila te faut ko betele maboko ebele etanga bina za leader faut tout na ye pourquoi lobi bongo tout na kiye a lobby oyo bozo sala ka nde moko lobby na répéter ka mambo yo lobby abi oyo bozo sala na bande bolanda biso j'espère que bolanda ki moi élément to sala ki na vie Freddy a reconnaître qui ba mérite na yo na bandeko mususu ba kao na master mususu kanto à qui j'ai dit bien de bonnes choses kanto abibino wana aza fier de comment na bino zo sala esengo mais yo moko lelo briefing ndala sincère na yo moza sincère ba ninga ba tala biso à travers le monde entier na niveau diaspora briefing la merveille comme ezali en tout cas na ndenga libanda oko sano peut-être bato bazo landa yo te to za la bongo parce que libanda on a bien yo libanda solisaka on ndeka libanda sololaka poko mbo eza déjà ya kovanda oyi ke loko na bato muso vimisa bango pe mutu musu pena komboka ya biscuit na bombo mais aloki espace na chaîne abeti li solo mais yo malgré bongo elo oni sala ke yo zala kaka na vie na Freddy Mbalosombo ba garantie ni to ba assurance ni nous on pose aka lelo oyi baba chéri si bien pendant lobby oya akei oya tikali biso awa c'est bon et c'est bon et logo zobo mabayaya pressé pressé comme ils ont animateur non je suis artiste dans le big message et logo zobo mabayaya pressé le big asali bomb komboka bomba to biscuit longa sali mouvement bravo muto na vision na mais zate lokola baninga basali bonga pena sala bongo lelo oyo nga naza pemé naza à l'aise non longa pona kende wapi je pèse naza na considération oyo ve nanga zo pesanga bato ebele bazo pesanga eza na bato muso balingaka nga pona zaka pembe na Mamba Balosombo lokola ba Landrine Ilunga master na nga za na Londres na mboka ya tous pepele ya mbetolo mo bana otangi pays otangi komba mutu nga binati na Londres pe fona pesa mbote na Just Chingoma na Liverpool Landrine Ilunga na Londres parce que Londres ya tous pepele ya mbetolo mo bala mama Emily Nzemba siko yonde fo yebisa ngo confirmer nga mutu wana pona nima nga pesa ko na pesa mbote ka na Londres wana na Just Chingoma na Liverpool dans les bons dégâts to solo la continuer na brief c'est que bien na sentir yego za la pe bien na pesa ga mbote donc nena zolo bakena za toujours makola Mamba Balosombo zo respecter nga na zo respecter surtout na auto sa mingi et puis moni biso ba jeune to la même so comme na niveau comme moi teti oui tete ko za la pena na nenga musala te na nenga ke non musala nga na nyoka mpe na ngofone ba be valeur na ngo taka kombo yaka na makambo bele ba ko gerenga ki comme na niveau o na pesa ba respect o yango te ko lo akisaka na bude mama na ndene po ya ko diminuer nga ko régler nga a ko sala pe ba te biso ba yinanga
Donc bref, naza toujours pe makolonaye, naza o nyonso yo lobi wana o ya yipsa que naza toujours. Donc tu comprends que Brifi malgré combo, malgré évolution né masolezo kendele, moto vimbi na ngote. Est-ce qu'il faut na longwa? Il faut na sala mouvement. Est-ce que bato basali ba lekinga? Est-ce na ko sala te? Na lingi fufu batela kanga na liango na ngamona boka bolongo na bato. C'est sur le bon c'est qu'il quelque part moi foot ça ba responsabilité mon a charge on a vu mon la minute na na badi wana ngamoko ngana toni tena kabolo onene. Na liana no bongo na kabola. Na liana no. Brifi la merveille. Combien d'années? Ouais, bah baso langage, bah ninga tout na diaspora, baso comprendre le langage codé, mais bah baso la capacité de déchiffrer. Net na Paris, on a le temps na ça peut bon bah moi deux trois meilleurs vœux na ngai na grand frère mort à comme la ngama trop. Son amonika numéro ne bimi na bien critiquer, mais ça la nga bien. Papi, Concha, nous sommes à Paris, bien de bonnes choses à toi grand frère. Et puis Joachim Bakalan à Lyon, ndega to so la radio et cher ami. La merveille. Bah baso mon na Brifi, baso mon na combo. Mais tu dis que quelque part, dans le monde de artiste, guerre d'esprit, on dirait naturel. On dit que on dirait télécommande et raté malamment que ça la bon. Mais tout le monde quand même élément mususu pas yaki na groupe la mama. Oyambi epé bien, bah on a bien opé, beaucoup perdra bien. En tout cas, moto na yo penza. Yo mon team ez agité. Simon n'engi ni batba ya chaque jour nani. Quand on entend que guerrier pe. Wana li passe na ngai quand guerrier yepé. Wana li passe na ngai œuvre d'art quand l'esprit d'amour ni herbivore. Wana li passe na ngai de tous les temps tant passe na bisengo to la kana ye. C'est normal biso to ya marabato quand tu as déjà guerrier bato ba yebi mokile yebi quand le confirmé sur ba yebi déjà na pesi mbote na José de Londres facile à garer Sida Bilele Ans Lozolo bandeko nyonso tout ba la nga ba yebi tout seku bango tout basaka musana bien na bandeko mosusu ba fait Janify ba po Firenze les parfaits de bonne odeur mais tout ça quand on a mouvement et puis ça disciplinaire faut na yebisa yo. Quand on est disciplinaire déjà dans na rep na zo chapena ouais et bon quand on a soda mulongo te quand on a yé na nenga boulot pas ça la ramusana bien moi quelques jours mbala moko idéologie aïe on a petit na ngana alaki pa na bango lobi na bon marché ba bazo mona sara mavungu ka peksa mais zo sola ma bébé ta zala wala yo yumadi zala wana petite terre propre. Donc quand on a bena li passe na ngana massa na ngana ndeko pe na nenga OK mo bo pesa pe batika de Londres de Londres mo bo pesa batik na et boko lou les amabe batik on a de Londres facile à garer à Kenda qui na Switzerland il y a Charlie Malula en plein tour mon il fallait en plein tournage mais to so bosser mon lelo oyo na lina lo bakaka lo moko venanga diata pour mon nga na za coacher tout le monde toujours na za toujours na za esika na zalaka na respect wana eza po ba coachanga au konza na talent au monde comme danger mais na ba fo bazalaka ba coacher ko ba vie neti venanga diata vous êtes bien entouré venanga diata couloir diata na lemba talaka mwana lumona Belgique solo bazui kombo na ye ba pesa ngo avenir ba mona bolamba mona ba avantage ba mona makambasala venanga diata ba mbote belé na ye na Belgique solo ndanga venanga ye Jos Mafula na mona okala osala mingi pona nga na za reconnaissant wana baza bato oku na minute no solo suna bango te to benga na kate ba numéro bunga me basala nga ba bolamu na za reconnaissant ba markanga loka ba venanga tous pepele ya metolo mobala mama Emilinze bana Londres ba markanga tellement trop na kobosa na loka ba papi maibelanga bilamba ebele mais sérieux garçon azana maison na ya ba ketcha fongola awa na Ruakading 117 so wana na commune pena ya Gisasa pena na ngwaka wana papi maibelanga merci à troupeau tozo somba to lingi batandengo na ba ka osala makaba soutenir biso na ba concert ma belé ba mami kabuya osomo basana Paris maso biso ba conseil ka ndenge zalaka bezana bato musoko olemba pe na musala omona ke musala ngozo futa susu te mais encourageons te pour fikola la te sala musala yango to sala yo to lembaki pe otalokola Jenny Mokango nazaka reconnaissant na mwana mwasi wana makasi so na bina wanga na ye nzamba ko pinir ngai papesa nga ba encouragement sala musala wana ozo début zara pasi mikolo tenena ka dans sa brifi mais ko lemba po mona lo bloko mi danger babite Jenny habite brifi sala musala wana ye moka ibangam nazoloba et lelo naza sur briefing naza na actualité naza kana idéologie bato ba otala ba film nanga j'espère ba sur la bien on joue bien na ça toujours effort na ba remarque o bazo pesanga na améliorer encore pour ba se placer sur une prévenir toi na tournage ya Suniata écoute en plein tournage donc toujours tourner pour na relaxaka tu ba guerrier belé wana to saka musala
Pour nous relaxer. Tu comprends? Oui, quand on a tout le bon tout à l'heure, moi, on a bien une guerre d'esprit, mais tout le monde ambiance, moi, bien. Tout le monde est né Nabino, Batito, Jolas, tout le monde est Bambata, tout le monde yo, Namoni, Frère Nabiso, Moussou, il y a groupe sans souci. Tout le monde a une très bonne ambiance. On dirait, moi, génération Nabino, pour révolter moi, on dirait que moi, esprit ça, par rapport à la guerre d'esprit, on dirait moi qui m'y est allé. Te, Moni, pour mes années, il y a pas valeur à bateau de Kouti. La plupart des bateaux, maintenant dans le monde net, ils respecter bateau de Kouti. Biso to Kouti, et puis ils ont joué d'agir, ils sont obligés de travailler. Si on a manqué, on a fait titre, on a maté siala. Pour on a qui te tika qui briefi non. Et puis ce n'est pas mon éducation. On a une éducation, on a une zalaka, on a une éducation, on a une zalaka. Oyo, na kokoza mutu na tengama. Mais basongi sur ko nelibidwaya. Au monde États-Unis, nazaka na bato. Ngana mokili mobimba, ba kochenga, ba nelibidwaya. Au sentir bena gete misu lala, misu loka pongi mais pongi te mais misu neza bongo. Nelibidwaya ba mbote belé na ça fait longtemps mais naza reconnaissant na bato nyoso wana to solo te mais naza reconnaissant na bango bato ba soutenir nga ba pesa nga ba conseil ba nelibidwaya wana. Francine c'est maman na Acacia. Au bambano bango ba vena bango tona biso na fin de l'année. Brifi, malgré jeunesse na yo, bato ba pressa quand même sens na yo wana ya dynamisme, oza dynamique, oza bina show ndetro bana nenga lingala. Et ça la yango pe ça la guerre vena on ba le somba za fier de toi. Mais na moi jeune carrière na otobenga ngo bongo. Eza quand même pe na bato ba yaka na troupe bon cadre bango boza na ambiance ni parce que monso ba roya pe bo ba tala. Bo za ba génération pe moko même so atali po ngo konze ba ne mo bo bota pe moi ba frustration. Peneza eloko oyo to mona rango le plus en plus mais sauf que tu ba ko gérer. Ba to wana no surtout ba yaka na ba mona ko na TV. Musu so ayebo jouer te, musu pas na talent bo orienté. Mais et après, à comme il a été type mon lait musa ebi de mes conseils ndena ko pesa keza que tango yeko la musala yaka po oyeko la oyeba po lobe sunga yo. So nga naza o naza na ozanga kwanga te naza na ba relation lokola ba Pamela ngana mama na ataraza na Londres wana pe na PC moto wana pe na ndeko na nga Pamela ngana mama na atara ba vena nga lokola ba George Monzele ba lokola ba Teddy Monzele. Teddy Monzele baza ba yana ngai o na pese ba mote belé na lo Teddy Monzele vena nga et puis Paul Kamuleta Bougumeste Barumbu Paul Kamuleta baza batu o ba soutenaka nga à tout moment na ba mayele o na zo ebiso siko tango mutu wana ye alinga ba no sa ba fier nga na hotali sa ya o ye po sa musala po so yo budenga nga pe na za mutu na go fino ko ale mususu po yo o budenga me biso lo carrière yo flatter kutunga po ye ba musala na bongo sa makambozo lingo sala. Tu peux savoir conseil parce que gérer 10 personnes, 15 personnes, c'est facile. On a foyer na bango donc éducation mais biso loka ba orienté ki biso ba kanta ki biso yango tozo mona tozo expérience mais ça facile. Mais na chapitre de reconnaissance non lobby, nga pe na ko épingler le moko na ko évoluer té tant que na za reconnaissance vis-à-vis na Jean-Louis Mbanga depuis Luanda. En tout cas mon cher ami Jean-Louis Mbanga Place aux alliés, bambote na ki portugais des okima mais bambote kaka dombo tardo ka nongo ya bango bongo Paul Mopasso la Interpol Hugues Mbala Basco Dio yebi master wana na batu na ngai na koza reconnaissant infiniment envers bino na Daniel Bumba Lubaki le bulldozer honorable cher ami yo yebi ka ndeto solo la puis na Claude de Banzutu ka na Luanda wana tozongi na biso na brifi la merveille na brifi makamba olobe ici la te lelo brifi akomeli place azo komela mais Toro Batege, Brifi n'a plus rien à prouver, non. Parce que tu sais, l'autre coup, tu as bossé dans le rôle à Tito. C'est que je vais prouver Zakaka. Mais ce que yo mo er au tali obstacle oh déjà aussi au lekiango. Er au tali pe liboso o ezo zelo liboso. Au milieu de la ranette ni se préparer ni mentalement. Nga pona nga ezali maman na featuring ko travailler na ba fait. Obeloko tuninga batuna nga pe déjà yango e pa ya Raisha Mata. Mata Raisha na Paris mwasi ya batu ya libala donc mwasi ya batu ya libala master donc c'est-à-dire ya Ginette Lizeko donc na peso mbote belé na Raisha Mata bozola na ngai ona kobosa na tebola muna bango atuna nga makambo oyo tuninga moni nga pa na ngai za featuring ya munene ndeto mona ka faire rigola beso na Nigeria moko boye featuring pona nini te tonga na sali film moko na grand na carrière nanga faut pas na sepela fonga na sepela po baza ba grand ba marquant à l'époque na bango ba sala marambe belé mais lelo nga na su grâce à travers une zone on a tourné na bango
Et puis film wana na limite ko raté. Baksa peut expérience. Baksa makasi ya ko sakana te. Et baksa expérience ya ko sakana te, expérience makasi. O azani maele mto comprendre. O azani maele tamuno ka normal. Atalika ba piaka kina, atalika ndete normal mais ngapo na ngeza grâce. Na vie artistique nanga. On a eu grâce à lobby ça allait bien à bandero ba ndebiso du côté de l'Afrique du Sud na PC ba joyeux anniversaire na master nanga junior était junior Bayano joyeux anniversaire à toi et puis à Jean-Claude Moutamba na Jobo wana meilleur vœu na yo et puis na foyer na yo continue quand na ba remarque na ba suggestion na yo et puis soutien na yo au sala bien rapport makambo qui est liboso. La merveille tout sur son abiso ka rapidement parce que tu es big tu es en plein travail mais de toi-même nazo na question na na reformuler ngo au l'équipe obstacle et belé pourquoi ma briefing lelo s'il faut mutu moko zo banda lelo qui a selo mukate peut-être na bablo msu ou peut-être ezwa ki liboso orote ya nini o embrasser carrière sika. Merci otuninga question oyo batu musu batu na ranga te parce na mona ba question ya théâtre ya ba émission internet zo ngaka nzé batu ba préparer te mais na senti bina ke otuninga ba question moza normal il a les photos tout les mara mais question batu ninga kuna mais ça va concernant ko pesa linga d'abord musala ozo sala soko yepo na mbongo otikango zala fanatika musala sala bunda nanu wane rolanda yo oh ça c'est alobi sacrifie toi pour la famille bunda po biso to kembi c'est vrai na ba famille na biso to kembaka te to sala musala ba parala biso ba lingaka te mais lelo oyo papa na maman bazate en fipete mais nga briefé nazana limité nazo foutre la pele msu palele msu na biso prix na ko baté na givantar kana musala et bombara tara n'est-ce pas bien moi to lo bango naza toujours bien toza toujours moi do sala musala nga pona nga mi kitisa yaka juste pona musala côté ya basi soko ya na mouvement moko boye na bolingo te olinga ka président moko boye Sarah Mavungu ye wana za côté mai foudra mota ba chéri venanga de la coste mote bela yebi ya benga nga kitoko lile ayebi ba siara pexi mwana nzambe siara pexi mwana nzambe 3 fois 7 fois beauté ya kosakana te na pese mbote na Irlande azolanda nga na mboka ve na nga la vala venir papa na vanilla ve na nga bwakisanga bazaka ba ve na ngai na otanga batu mingo zo mona mizo solaka te me ba ve na nga na sa reconnaissance ba séance ka ya reconnaissance ka me baloba ba artiste baza reconnaissante baza bengra me nga na koma ko linga ko longola ko effacer makambo wana faut na changer ba donner faut que la gentil faut que marquer faut que l'axa que non mutu aida ki yotango lelo pe boyo kana te to bo sola te pe ba numéro bungi muzo oza reconnaissant ça fait au moins une année ngana vela nga tous pepele ya méthode na bungi sa ba numéro na ye mais à tout moment na biga yo ka ba mbote na tindela ka mais azolanda pe na Congo pour moment kili mobimba azolanda yo arosala ka ndeka izala donc c'est ça na koloba. En tout cas, merci beaucoup. Ouais, bon comprendre, mais parce que tous en a 4 matongé, capitale de l'ambiance, place de Yokuta Brifi, bazo tourner na bandero nae. Mais Brifi, Nzonzing, ezali. Mais écoute qui déjà, côté de troupe théâtrale, bo évoluer. Mais na carrière na yo personnel, Nzonzing a apporté nini. Brifi ba ebake comme local, na nenga yakin. Bato bazo sepela briefé mais libanda pa baye banga et senga ki fallait banzonzinga ezala producteur aye a sali film ateki bilongo na libanda quelque part so briefé za local ta comme international ezali parce que banzonzinga wana esalanga yango na lobaka to toujours reconnaissant na ba producteur ponga bina muta bimisanga na monde nzonzinga pena na nenga libanda c'est Major Bisadidi après ba producteur muso ba bengi benga ba Victor ba Guinée mabaye ba venanga Alpha Bokole mon vieux pire vieux yana ba Gigi Bokole ozomona bango nyonso wana ba bokole tout ba fena biso musuna to ba Rimi Kilola ba fena ngai ba Gilles Bavon ba Armé Lourd misuna otanga na tourner na bango te mais baza ba fena ngai ba ze beli na posa na tourner pe na bango na zama na posa ba benga nga ba tourner donc c'est ça quoi et dans on pesa numéro na nga na ba fanatique tout ba linga brief on pesa na ngoto comment on pesa lokana lobby pona ko bosana plus 243 82 88 34 et puis 397 plus 243 82 88 34 397. Tozonga na biso na numéro ba retenir en côté tozonga na ngoso vers la fin. Les to comme côté ba vebotara to na fin de l'année to sentir venir que ambiance na ki nezo bouillir makasi. Mais bref la merveille aux artistes. Au début on a posé une question à Bandeli. Au bête ko dumé le romo boye na tika animateur mais ba comprendre que message le ngo véhiculé par là. Dans monde na yo monde artistique en général. Particulièrement dans le monde de théâtre, dans le monde musical. Oui,
pas moko kaka. Il a pena musique. Il a pena distance à musique à te. Toujours un artiste mineur. Voilà, nazolinga na yende wana, nazolinga sko na yende wana. Parce que mon a toujours briefé na relation na ba musique. Banani na opino za na ba pena ke kati pena ya bien. Omonika nongo yo mon tege Fabrina ni Abraham ya BCBG massa nanga auto ya landinga tina tournage awa massa sola bien za respect auto tika ba biloko na album ne bimi lelo na pese mbote ma remixement na pese ba mexi na fabrication métier noir asimbi mboka oyo ko loba ko tout pour disque de reza na maboko na ye asa musane kitoko ba mexi na déplique pour maniance na yoki batu babengi nga partout de plique na oki libango boki nga na leli brigade de Sarbati bande sele sala arabe alobi na yo brigade de Sarbati alobi na bango mibala kisasa balinga masanga makasi yele akende na sibo fort ale gunzama lokota pata tikala bongo bamote na yo nazalaka rite watana be retirada nazalaka na bango nyoso ba Francis Dibaya nazalaka na bango tout network. Donc il fallait pour président na biso ba mote belé na air marabio choix ba faire rigoler Jésus de Niance ba président Kabose donc ba Robino Mundibu ngana za la partie prité bango tu ba ndeko na biso ba congolais ngana za na bango bezali kama vitesse nana makila wana ya kozana bango banza na makila ozana etantaka ote mso te moi ata moi single te kai na etanta ote ni ne tantenga moi single moko ata moko kaka bosse otengi pe bana mai no pe ba te na neke ba tchape po ba kota pe na yemela Mamadou Aricho. Tu me plais beaucoup, Mamadou Aricho, oui c'est bon. Mon colari posona, mon accueil pesa qui n'a fièvre sa malade. Chacun sa terre moi, nataka kitina kwa veni na bino. Et puis na bidi 30 na vani na sako, c'est là le cahier. Et comme il a, aux ombres, moi vois moi nia ça au sala ba tournage, vous ça moi ko beba pose gangi tourner rôle mon ganga likolo. Mais ça na oka ke na sala na bango, yango na biteka na yebi. Mais tant yo faina nga oyibi mayele nga na faina oyibi mayele na yibi na 506 mokola mayele ne bongo eko kangami na mutu ozu ya malamu ya mabe otie musika eza makama masolo oyibi kaka yango wana profil la merveille to qui na biso mais toujours évoluer lentement mais sûrement vers la fin de cette émission te dans les bons donc bandeko dans Cédric Bampale ngala molume opérationnel très efficace ta inspiration salim la mort dans les bons ngala molume efficace très efficace et puis na Serge Mpiana notre cordon. Merci beaucoup mon jeune frère pour la directive nous au Sarabiso. Profil la merveille programme il y a yo moko na individuel parce que ou évoluer rapide na branding ba collaboration bonaboy. Tous en on a yo moko après tous on a programme il y a groupe na bino parce que vous avez sollicité bo appel pièce les kaka. Après na suka ba projet na yo ezanini lelo. Ba projet na nga ezali vraiment nazo senga na bato to bali ba soutenir nga lokola ba Raisha Mata ba mbote belé na yo donc Badjo Mulobo donc mobala Raisha Mata ba mbote belé Ginette disait ko bo soutenir ngai Ira Daniela na Belgique bo soutenir ngai na ko bosa na bino te ba Pamela nga na mama na atara bato na otanga eza ba soutenir parce que na posa na tourner ba film ils ont un peu faux budget na ninga bien ndeka to sala ta les ali les ali mais senga to go sala on a divagation te senga ba ndeko tang ba ye asi moi transport à lepe moi bien à tourner moi lo ndenge sala kaka et senga bino bo soutenir ba papi mokiki ba papi mokiki mogonza forme ya go sakana te parce que général des fois osoka ndimi yo soko ebi forme papi mokiki ba fe na ngalo kola ba Teddy Monzele mon vieux. On a maintenant master ya Paul Kamuleta et puis nga petit nga bilamba déjà na bongisi vena nga Léon di Mambota roulage na mona na epo moni vena nga Léon dimba linga bana na eminge ba Jordan Odimba na Bolin Odimba Jordan Odimba Bolin Odimba la fa chérie quoi donc mon papa ndenge za la ba soutenir nga. On les a mis ba projet na sana ngo ba calcul na sana ngo na numéro na PC plus 243 82 88 34 396 na ba tutu ba robenga ba zwanga moko bo soutenir nga parce que to go la trop enfermité tandis que ton a posa soutenir ba soutien na bino. C'est pas programme na yo moko individuellement ba projet au fait ba projet comme tel mais ba programme aux en actuellement ba projet aux en pour l'instant. Oui na ba programme ngo vite fait à Dubaï ezaka pour na cadre musala pe ba to ba mona ngo na lingi na lo ba tepe ko raté pe. Mais ça m'a ramené de cela qui déjà dosé la gaba finaliser ma mamike visa m'a ramené tout déjà dans le permettre donc la vidéo mamike mais ba close wana nazo ke Dubaï après Dubaï ça pona ki ça la publicité agence mon robot nazo ya ça nazo ngi na ke Afrique du Sud pour ça la clip mona kanto ya bor moto betanga na ye ba mama passe les jumeaux to ça la moto genga na ye mama mara musu na go dévoiler te parce que ça na prêté na bona lo ba likambe go sala matwa ba ke mama sala ka boy donc mingi ça ba projet musu en cours so ke simbi boyeba. Bon, il y a groupe la maman. Il y a groupe la maman chaque lundi.
na 22h juste Bogota la biso na direct internet au beti www.congowebtv.cd www.congowebtv en un mot .cd Bogota la théâtre ezole kanakini awa mardi na 22h na R Kisasa lundi na 22h na R Kisasa mardi na 10h R Kin Bogota la biso direct na théâtre ezole kanakini po mingi basala ka banjonzi na kini balega désolé garçon na kini na libanda l'avantage yango batala ba programme yango et puis ba spectacle olingo beng sanga na fête na ko agrémenter soirée na moi comédie na moi nini benga na numéro wana to ko sola moi bien olingi briefer ko sepesa bana na nenga bien place bien na ndenge te ke ndenge zala ba bar te biso bato maswa niveau wana te na ndenge bula bien bo benga na numéro wana ya ko agrémenter moi soirée moi fête moi nini o parole nga na parole mino comédie la merveille. Moi, le moment na kota soka net olonga na biso. Est-ce que ça peut na artiste msusu yo mo vandi boy au CP la rapé na bango ou après ça bango makase mais aujourd'hui nous peut-être temps collaborer na bango te. Na CP na bango de sola rapé mingi mais là msusu tourner ndete. Tozala na bango mais na CP la rapé na bango mais na do tourner te. Ba fait nga ba na tourner na été. Président ngé Lombe le loko mokonzi malheureusement na tourner pe na été. Ba tuloko la ba ah bah ça m'a belé hein Misozo Kima c'est vrai parce que on a tourné sikoyo donc c'est ça quoi mais nena lo baraka parce que ba satanaka na baza na to lo bango tout à l'heure ah Tony mutu na ngai tana tangaki wana peta major bisadidi na yebi ke malgré mais ba mote belé yo yebi kaka donc en tout cas benabo libérer ngesa nga be pour en plein tournage quand on est au bail pour quand on est en plein moussala en plein boulot. Buffy. Ouais. Ndera kabande balobaka loko ya suka poto kabwana. So na yambi. Ya suka penza. Ya suka. Soki na yambi artiste comédien question wana nazanga wangote. Na tuna ki yango Wesobe, na tuna yango Modero, na tuna yango Vie Fredi Mbalio Sombo. Lorsqu'on a zana yo la merveille. Longola na obango bango baza ba ene na bino hein to mélanger bino te to kitika na génération na bino ba Ans Lozolo yo préfère la merveille Kanto ba la duchesse Lozolo les fantomas faut pas que ça les fantomas du théâtre populaire congolaise yango wana kitoko ba 2 minutes voilà mon génération na bino wana Longolo déjà ranking lo basiko te na bite génération ba ça c'est pas ça génération na bino bien qu'aza leader mais aza génération na bino ça c'est génération na bino tout le monde a un peu collaborateur on a ba sport tout le monde a aussi que côté on a dans les bons il aura bien côté en ango. Bon, moni na sala rapport de se retrouver mais ça ben makamusu na go sala ngole msu na ninga relation ozi melem su ninge sengela kite potali bolam basala yo. Bref, ils en coulisses ba pib musu sala magaza mais na pona se retrouver mais keba yebo go benga na pib na yo otali relation mamto na ngole msu mwa boto soli pe bien. On est en coulisses. Est-ce que motuna yango ezala kine na bango na bino nyonso na nde botala. Te tu wana zaki no question te question de yango. Yo milongola yo tika la coach. Yo tika la coach. Oteba master na bolota la bango. Yo coach, yo ibenge. Lati sa moko brasa. Et puis brasa ngo lati sa yepo nani. Ah. Na lati si pomba bransar. Ndima mutu na époque de tozanda tozatanda te ke pomba go bimanenga bimi. Bransar na pesi pomba. Pona nini? Pa sa musane bia ba sepelane. Soko fingi pomba ba sepelano te. Mbote na tous pepele ya mbeto le fe na Londres mobala mama Emilie Nzemba meilleur vœu na yo na pesi mbote na na Ira Daniela na Belgique na Jenny Mokango ya ba Jenny parce que azali Mokango Naomi Amba ba Naomi Amba na Paris moi si kitoko time mannequin ba mbote na bino na pesi ba mbote na na ve na Léon Odimba mbota roulage muninga de Bruno ka bangu fumo mputu ba songi mikili poto yindi parce que bilambezo ya ndenge yi naza muta forme te mais naza non sale te wana daga na nenga kitsansikina na pese mbote na nga na mami Luboya mami Kabuya ba mbote na yo na pese mbote na ve na ngai diata mwana lemba solo masana Belgique forme peso ya na pese mbote na ba fani tu balinga briefer la merveille soki na lobaki mabe na bete simino libaku bolimbi singa me numéro na bandeli plus 243 82 88 34 397 merci na yo parce que embouteillage ya mabe na kini mais oye ko sala interview salinga bien batutu ki ndobika na bango. Brifi la merveille, merci beaucoup Tokaboy na bisona Brifi. C'en est fini avec votre mission quoi de neuf présentée par Maître John Matopene na médecin komi bois kanga mona esengo bongo. Infiniment merci na bino tout bolande biso à travers notre site Congo Promo TV 5 Mokili Mobimba dirigé par monsieur Raf Ngindu.
big up à toi my boss depuis les États-Unis. Émission où ça la marre toujours et ça la marre toujours en bonne ambiance na image à l'ingénieur parce que ingénieur Cédric Bampa Lengala Mouloumé Azala qui a la prise de vue. Bon peut merci parce qu'Azo Bunda opérationnel en tout cas boche poids au besoin a besoin à couvrir ba événement bonaboy Azala on a pour Nabino bon contacter quand numéro na biso vous affiché on a besoin directement. Quant à moi je dis infiniment merci à Batutu Bolandingaï. Je dis également je présente également mes vœux les meilleurs à toute la communauté congolaise et puis pourquoi pas la diaspora Mabalandarabiso. Du côté de Paris, je vois là Papi Conchanson, un grand frère propre, Joachim Bakala, na Lyon. Joachim Bakala, Salara Aneto Yokanaki. Du côté de l'Afrique du Sud, j'ai dit joyeux anniversaire encore une fois à mon ami Junior Berno, Junior ETB. Encore une fois en Afrique du Sud, na Djobour, on a un appétit. Merci Ebele na Neronangai, Jean-Claude Moutamba. Salara Géronande Tolokanaki et Kumbama Solo Liboso. Merci na bino tout botalinga de na Canada batutu mbote na États-Unis batutu mbote famille matope ma place bozana na PC bino bambote. Docteur Teklet Loere meilleur vœu na yo et puis ça maître Géry Dikpo biso doza koto musale zoko baseko koba Serge Piana Cordon zalana biso toujours elongo na Belgique Cathy Suarez munela Paris Foot yo ebika randero na ngai bébé kitoko otiko ya to sepeli na ye Anthony Katam Sylvie Katam mona Fabio La Matance Yvonne en tout cas infiniment merci na bino na lingi bino ya trop numéro ya ngona ba contact na bino ba suggestion ba remarque na bino et vous allez bienvenue to ya mango nesengo na lingi bino mingi comme d'habitude j'ai dédié encore une fois cette émission à Johanna Marilyn Matope Ombre Jaune on a bébé à mettre bisous à vous et je vous dis à la prochaine.